Voilà, bonjour, topé, bonsoir. Ça dépend du milieu ou de l'endroit. Pour Rolanda Bissou, encore une telle fois, à Congo États-Unis TV, la chaîne qui vous informe, hein, n'est-ce pas, en temps réel, où ils ont comme la information tous les jours, une citation, la République a démocratisé du Congo, ils ont kokende, ils ont évolué. Alors, mes frères et sœurs, ils sont tous au courant, ni les autres, les kalelo na katamboka, boye bike, katumbi chapwe. Katumbi Chapwe, Martin Fayulu, le président élu, avec, comment on appelle ça, Délice Sangapé, tout le monde qui est, docteur Mukwege, dans une position claire, et d'ajouter à cela, n'est-ce pas, Matata Pogno, Nalumbashi, événement le Kinini, et qu'est-ce que vous devez savoir sur cela? C'est l'actualité politique dans l'heure, Yangozo le Kanamboka, nous devons parler de cela. Alors, Togolobela ngo, Togolobela pe Muzito, Adolphe, a commis au bête bateau. Ah, mon premier. Ah, au bête camiselo. Ah, mon premier. Ah, trop, mon premier. Au bête ici camiselo, vraiment. Ah, bon, Togolobela ngo, mon mouké, et Togolobela citation sécuritaire, y a parti à Est et à Congo. Et puis, Togolobela, la vengeance de Vital Kamere, Lwakaningi Ninkingi. Naebisaki Batu, awa bozomona Kamera comme vice-président. Ba oyo bakangisa Kamere, yango nazobisaka bino. Soko oza na visa te, sengaka visa pokima Congo. Ah, gaye. Bazomona ngo blague te tolobaka wa. Ah, boyoka bino moko wa Marcel Bilomba. Aleli na munoko ya mboka. Marcel Bilomba, peuple congolais, aleli na munoko ya mboka. Boyebi Marcel Bilomba, l'homme de 50 notes. Aïe, 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 aïe. Voilà un peu, toko développé, Anna. Ce qui va divers les alliés toko zangate kolobana bino. Bino vos alliés nabiso en direct awa. Alors, rapidement, peuple congolais, eloko nini toko banana yango. Le spa, bino boza kolanda ngai, situation sécuritaire ya mboka eza toujours précaire. Na kozonga nango, moi kala mingi te. Mais nalingi na lakisa bino eloko mususu awa po biso pe ba congolais to zwa mwa mukie idée connaissance ya oyo eza koleka na mboka na biso. C'est vraiment très important. Alors landa bolanda vidéo oyo. Bango baribere bango baki. C'est bon, bazalendo baribere bango baki. Ok. Voilà, wana ezali population ya Nord Kivu o basala ki manifestation ya munene ya makasi. Je crois que bandeko ya lusha ba komela ki yango que ba kanga ki ba militant na bango plus de 200. Ba mema ki bango po basala ki protestation ya kobo ya présence ya EAC ya ba force wana na kata mboka. Alors le gouvernement militaire a kanga ki bango. Alors avec une forte pression, bato balobi ke soki bo libérer bango te tokolala na libanda timu kolobango bakobima avec la pression Chilombo a bengi gouverneur militaire nae pour a libérer bango. Oh libérer bango kaka bolingi sous tension matana mboka. Boyebi ke tozana ba problème très sérieux awa bino le sous mozo luka ba tension côté kuna. Bo libérer bango. Wana yemo Félix Tshisekedi mtabenga ki apesi mitindo pour que ba jeune wana o basala ki manifestation bango tout babima. Alors babimisa bango na butu ndenge bomoni image wana. Nous disons courage à eux parce que bazali brave, bazako bunda bitumba na kati ya mboka parce que mboka wana état de droit ezalaka te. État de droit ezalaka te donc moi na muninga mawate bako kanga pe yo pe ba limusi yo et puis ba justifier na bango muta ko sala bango pe loko azalaka te. Loi babanga yango te. Surtout que soko zali mwana ya ndeko ya a tu n'as peur de personne là-bas. Malheureusement, Nzamba sali ke bango tout babimaki
ndenge bamubomoni excusez na kati ya vidéo oyo wana peuple congolais et na cadre kaka ya kolakisa ba jeune ya côté ya est ya Congo bakolakisa solidarité na bango na amour na bango envers la nation. Alors ba jeune mususu pe na cadre kolakisa bolingo mboka bakendaki ko assister le militaire ya FARDC ya République démocratique ya kopesa bango ba vivre biloko kolia. Regardez la vidéo. Qui combattent aux côtés des FARDC dans le territoire de Rutshuru, récoltés par ces jeunes activistes de la ville de Goma auprès de la population de cette ville. Ces jeunes sont allés aux rescousse des autres Bazalendou qui résident dans le groupement Kamuronza en territoire de Masisi. Ces jeunes ont amené la farine, haricots, cigarettes, riz et autres biens de valeur à ces jeunes dévoués à combattre et à mettre en déroute l'ennemi de la paix, le 123 RDF, qui déstabilise la partie est de la RDC. Benoît Mukumbatia ne cesse de remercier ces jeunes qui se sacrifient afin de défendre la patrie. Il plaide également aux autorités et aux bienfaiteurs d'apporter le bâche afin de couvrir les abris provisoires de ces gardiens qui protègent les limites du pays. Zalendo yetu yenye liko napigana, unaona mulimi yenye ilikuwa napigiwa kwa mabombe ndio ile yenye M23 ilikuwa inataka kuokipe. Tunaomba bashe sasa kubatu yote paske chakula imefika kidogo, lakini tena tuendeleshe kuleta chakula mingi na bashe. Mnaona manyumba hii COVID haina bashe. Ndio maana tunasema kila mtu mwenye kuna moyo mwema, madepite mko wapi? Ndio wakati ya kufanya kazi kwa wazalendo wetu. Hapa tuko Saki. Hii ni ekipe kubwa yenye imeleta chakula ya kukia kutusaidia huko. Aksanti kwa batu yote na felicitation kwa batu yote, ndio tumekuwa Sake na chakula imefika. Axe Kibumba ishafika na axe ya Mabenga nako tutatuma. Merci, tu vas féliciter. Ces jeunes réitèrent leur appel au soutien total au FARDC et appellent la population de Goma à la vigilance et à ne pas céder aux caprices d'autres personnes mal intentionnées qui voudront venir récolter le bien pour cette même fin. Voilà. Bon, tu comprends la vidéo où on est allé ba jeunes activistes ya Goma avec leur amour, l'amour de la nation, l'amour de la patrie, l'amour de leur province. Bah là qu'ici yango devant vous, hein, pour mon yango, bah qui porter va vivre. Na ba militaire ya FARDC. Moi je vous ai dit plusieurs fois ici, ba militaire na zana bango na contact. Bango ba komela tous les jours là, ba bi pasta. Soki to yebisio ba condition tozo lekisa na bazamba okoki kolela. Nous servons le pays, mais un, bah tenir na biso akolata problème. Deux, bah vivre loko akolia problème. Donc na zamba awa so nga na koi maladie, donc loba peut-être ndeko moko boye awa na milieu na biso azalaki atana ba bengo habité ba ampicilline peut-être ba biloko wana apesa ngata mo ba kisa mike na mela. Sinote na ko kufa na ngape na zamba awa. Oh, ba évacuer ngai rapidement na kende ko za soins de santé toza na ngote ya. Mais nga na tuni bango bongo siko soki soins de santé eza mobulu. Ba salaire na bino eza mobulu. Ravitaillement ya kolia mobulu. Mais bozo vivre ndenge nini na kata zamba. Mi pasta to sala ka cascade kaka. Eza ka bolingwa mboka. Bolingwa mboka kaka nde toza ko résister tisikoyo. Moi ba maman bazile kaka bake bilanga tango bazongaka okomona bazokabela biso mwa ba manioko futo senga to boyi pe ko boto la population na makasi to boyi pe ko piller population to senga ka ba mama bozo la biso ta mama manioko tango bokozonga bo pesa biso to lia biso bana na bino. Ah na tuni bango na bi, est-ce que ba généraux na bino oyo bazali na relation directe na Christian Chiwewe, na ministre de la Défense, est-ce que ba pesa kabino basala ba état de lieu ba ebi sabino qu'est-ce qui se passe, pourquoi ba situation na bino baza ko améliorer ngote abi pasa tika okomona bango kutu wapi okomona la bango wapi ba komaka na ba kwento zate donc biso za lokola ba sac à box oyo bango ba yaka ko sa l'entraînement na bango ba utiliser biso donc oza na idée te nabi ah na tuni ba militaire na Congo na lobi mais bongo sikoyo basi na bino botiki kuna na kata RDC na bamboka na ba province bouta vi na bango eza ndenge nini nabi militaire aleli
aleli abinga nazana bana misato pasta nazana bana misato au moment où je vous parle bayer bisika na futelaka akomi déjà ko préparer abengana ngai parce que nazali na banyongo baerie il y a plus de 7 mois nazo ko futa te parce que nga nazana front mbongo pe ya salaire nanga nazo tinda moi si akende kozwa bazo biseka ka zela 7 mois bana kutu classe à malunga bazo tanga susute militaire aleli na mais Félix Tshisekedi yo ke ko inaugurer hôpital militaire on a Jean-Pierre Bemba pour relaxer batu kozo sala mais bat bazo bunda na front bozo s'occuper na bango te o mutema nini on resalisa ba fête partout on voyager partout mais pour na ko améliorer salaire à ma militaire tu n'arrives pas à le faire quel esprit mauvais bato bako sacrifier pour venir en mboka bato bako luka mboka changer mais on ko s'occuper na bango te il chilomba vanda na poto eloko zo kamusa ngai ezali caractère comportement Félix c'est un égoïste ça je dois dire seulement comme ça Félix est égoïste pour Félix avanda na poto ayebi traitement nini na bamboko tozali ba pesaka ba militaire mais pourquoi Félix azolinga osala yango te lokuta nako bakisa bino salaire nako salela bino boy nako lokuta partout on kosa bato bako sala front ba trop tina population que noko kabela bango va vivre et plus grave bomoni na vidéo bazo la kisabino wana ezalo ko la kisabino frontière entre la RDC et le Rwanda bozo mona yango wana bon siko botala ngambu ya RDC ba garde frontière wana bato wana ba activiste wana bazo sengela bango ba bash po ba sali mwa ba ndako wana bomoni wana ya banzete mais ko couvrir yango na ba bash ezate gouvernement ministère de la défense bayebi na bango te mais bayebi ke ba garde frontière bazakuna soki pe ennemi a koti bako kanga bango babiono bino bolekisi ennemi ndengeni tala bato bazola na condition wana bozo benga bango ba garde frontière oza kindoki te oyo ezali kindoki te ah Foya, mais je sais pas. Moi, je répète encore une chose. Félix, pourquoi yoza mutema mabebo et papa? Yo les cas na ba frontière à France, Belgique, pamba. O les cas peut-être au Kenda qui Portugal, Angleterre, o les cas na ba frontière. Au Kenda Suisse, o les cas na ba frontière Félix. Est-ce que ma frontière na poto ezalaka ndengo tiki ba militaire ba gadaka ba frontière na poto bazalaka na betao bo tiki ba militaire wana. Batu ba loba te. On a surtout aux haine. Oza mutema mabe Félix. Yozana. Donc c'est grave. Batu ba cheki mutema awa et loko liboso ko vanda nango o bando ko améliorer ta situation à l'âme. Rien du tout. 85 ans pesili nango. Courage à nos militaires. Je sais que balobaka jamais désespéré dans la vie parce que ceux qui beaucoup comme désespéré donc vous réussir. Gardez l'espoir. Les bonnes choses arrivent. Alors,